bandeko nini etindaki Koffi Olomide asala live o asalaki lobi na Cindy le cœur et live yango pe beat nango ezalaki nini ezalaki pour anniversaire ya quartier latin to ezalaki nini elikolo nango bandeko ebele babengi biso babi alandi nde Fally tant toloba Fally pour azaka guide ya musique en tout cas quelque part tozalaka na raison. Alors tout ça l'analyse ngana bino déjà avant tout banda bambote na bino partout ici ka bozali partout ça dépend ya temps o bolanda biso na chaîne na biso ya la grande découverte TV bande ko s'abonner na ba nyonso no ba s'abonner te et ko sala biso bien makasi bocha ba commentaire bo like bo partager bana mama tulali tulamuki kaka boye tomoni kuna Koffi Olomide aye ko annoncer le biso kaza na live. Oh, live ya nini? Po avant mambo ba live yo ngana bino to yebi to tika omona na biso te Koffi banda musique sala live moko boye. Ya ba jaro asali. Et live yango pe to moni en tout cas na ebite po na ngana moni sens na ngote. Na moni na nga sens na ngote, il y avait rien de spécial na live wana ya sika ezate parce que Fally pour se comprendre yé moko annonça ki biso yango pourquoi parce que atali vraiment arena na ene nga beta 40 000 places ko tondi sa boy vraiment akoka ki yango te alors on a kia sepeli sa balwario na evi ki ba concert mususu beti ya Lille ya Zénith kuna arena isimbi atali pe boy te na sepeli sa pe ba wario na nga nde yango tomona ki Fally pour payaki asa eli biso live oyo ye asalaki mais kokamwa après live wana tomoni Koffi Olomide pe aye ko annoncer aye et ko annoncer ki aye pe asali yango lobi tomonaki kuna live ki zongi ye na oya ye deuxième dame na ye ndenge ye moko abengaka ye en tout cas la live wana tomoni ka kuna ba médicien balati ba rouge blanc ye kuna mama si alati elamba moko boye jipe moko boye so pantalon moko boye na li papa moko boye ye wana ko bina ye wana abandiko donc en fait Cindy le cœur azaki agité na ebite agitation azaki nango ya nini abandai ko azaki agité on dirait bandoko ko sola bien te na ba fan na ye on dirait izaki mwa ndenge moko boye e ba fan ebele ba mataki bamususu bakofinga bamususu bakoloba bien bamususu bakosenga mpe banzembo ebayaki osenga mpe nzembo ya Alidor yoka ye agitation Cindy kozala agité bongo te Cindy azalaki agité abie trobeta mpe Alidor trobeta mpe Alidor likolo nango kotapote ayesa bato batapote basala boye dans un monde azalaki posé te pourquoi bilanda et ils na biloko mususu tango yo zawana yo Cindy biloko mususu Koffi akolinga bo sala bo il faut pe kopekisa pourquoi to sala po mninga sala ki biso pe to sala to monaki live ya Fally pour ezalaki vraiment bien asali live na ye ba fan ba poser ba question malgré ezalaki poser te pourquoi parce que makelele ezalaki moi lo yenge ezalaki S5 en fait naka ya Fally pour pas S5 ezalaki makasi pourquoi parce que live na ye moko atali vraiment après ba retomber à ma finga oyo et bimi chaque fois soka za na concert makambo kitaki mataka ba journaliste kendaka tomona ye mambo boduga na Jael ningi zaki mati kiti baluki en fait ezaki parmi ba biloko ko affecter concert itaki ba wario na moi distraction mais ba wario a solo bazaki déterminé yo somba ba billet ba kenda ko sala en fait eza mambo isalaki Fally sengo atali pe boy en tout cas les 25 ok donc nini nanga ezalaki de l'hôtel na sala pe moi live to sepela na ba wario po makam na biso ezo simba malgré Satan zo ya ko bundisa bato bazo bundisa mais ezo simba mais na côté à Koffi Olomide en tout cas nga na comprendre nanga te live yango asali ya nini bandeko boye biti ya live wana bochina nga na ba commentaire
nga pona nga asalaki kaka po a copier Fally eliko na mo live ya Fally to mona ki azalaki na ba 22 000 plutôt azalaki na ba 22 000 et quelques personnes en ligne biso ba oku tozali na ba retard tozali na pesa vraiment tokota live mais côté ya Kofi azalaki kaka na 1700 si je me trompe pas. Il y a 1700 personnes, si je ne me trompe pas. Oh, il y a Zalaki na bango. Beaucoup milanga, s'il vous plaît, sur la salle perrère. Pour dire que live, il y a qui n'est pas monté. Il y a qui n'est pas monté. Et live, solo na ba fan na yo bien zala poser. Mobile a qui poser, mais Cindy agitation et kéye zongi. Hein, bébé, on va faire ses mains. Hein, bébé. Oh là là, nini. Batike la oye. Est-ce que Azaki obligé tanga kombo alidor? Tant ba ebisi mbila biso alidor. Azaki ne obligé tanga kombo alidor te. Azaki na peu importance te. Il a importance monte. Ou bien on la sabatuka yonde na sima ki bombanda. Oh, alidor kutu. Emsu na mkombo Cindy na munoko kutu. Emsu pa luba angote. Emsu luba angote. Yango bandi kufuko tika via bilanda landa. Ba musicien mingi bozo landa. Yango izo koi sabino feregola ye wana. Lelo batu bako sekaye. Batu bako finga ba fani na emoko kutu ba ofinga ye. Pona nini bilanda landa yoki mininga betaki yo arena yepe kyu yo arena 40 000 places mininga note 40 000 places po oluka oyeba ndenge nini ya ko convoquer ba fan na yo po ke basomba ba billet parce que ba fan wana ezaka ba ugolwa te. Tout le monde a un concert, il y a Fally, Bagolo, puis Bakindaka. Il y a fait répéter. Rien ne manque que Bawario, puis Bakindi, Baspiritas, puis Bakindi. Malgré sa position, mais, na nenge, na ki nanga ya, il a mbana ngo banana sombe vanda. Te poto, puis stress eleki, na latana ki concert, na somba biye nanga. Basomba babiye Bakindaka. Alors, pour que Batouba y en a ba concert, on a fort, ozala vraiment bien préparé, aux ba communicateur na ba communicatrice ya makasi, basa lelo promotion comme il faut. Yo moko zana banzembo ya bien oyo, tango koyemba batu ba se retrouver. En tout cas na ninga mabete pas Fally batu ba se retrouvaka. Mais au mona ke fait raza qui n'est bien préparé te banini kutu promotion 0 et lo amalonga te donc au mona ke batu babo na banko somba billet po ba otala banzembo ni boyo yemba to epsa bino boye bosa la biso ata répertoire ya banzembo akala bilanda landa bota place mimi et vena biso mo pa ope oya za papa ya ko Fally poto kita to mataza ka papa ya Fally oyo agida Fally. Pour nous le vrai, Kofi agida Fally. Fally a outa mouké à matière à komiwana. Avant ça, la droit chemin a dala guidé par Kofi Olomide. Et lelo Kofi oyo a guidé Fally par komiko guidé na ba live. Toyoka Fally na ba komba ba king yepe habité a diembeli sous double king. Toyoki boye concert boye aye. Non. Okoki même petit temps. Petit non temps. Ah, il y a ça là qui lobinga na tika non moi temps. Donc yango tolo baka fu wa acceptaka ke Fally akoma guide ya musique congolais, ya ba musicien congolais. Ye mutakomo konza, ye mutakomo guide. Soka ye na boro boy balandi, soka ye boy balandi. Et ça peut m'abêter. Mais sauf que, mon tout temps, on fait la bino bon dimata épée.
botika osali batindika chakal eya kitoko te esindi oza wana pembi na père soit disant yo nde batya yo nde penza okoma madame eza na biloko mosusu biso basi topekisaka mibali eloko toninga tosala eza nango bien te tosala yango te etu tosala yango te eza bien te ye moto asalaki lobi pourkui tolanda ye soki alingaka oyokela yo tosala yango kante tolekisa ata mwa 1 mois tolekisa mwa basemaine kana semaine wana semaine moko wana ide ezalaki te ide eyeka ata bomoni moninga asali te kokopie mpe defo ezalaka bien te botikaka mpe kokopie bikopia mpe kitoko mpenza te wana mpe ata oyoba bikopia eke mabe makasi totika mpe bikopia bongo bana mama nafali lelo tokita tomata tobaluka na mabele aza guide ya bamusicien congolais apena guide ya bamusicien congolais makasi po ye nde moto akomo guide na miniti oyo ye moto akoki edécouvrir basala ndenge na ndenge azongisi bino miziki na poto fo bondima kati félicitation na redi ya misi vie na biso vie na biso pena yembela biso batakala félicitations parce que ye vraiment avant de pena ndimi leki ne fali popa mutazongisa bino miziki na poto lelo boyi kosepela lelo ti kofia yaka sepelaka bongo hidrobo soki nini ayebika kobeta po anini po fali akeke na kofungola nzela oui faut accepter et esindi le cœur faut tika mwa agitation ozalaka no moto apose et tout mais live wana vraiment ekendaki kitoko te agité ozalaki trop agité faut tika agitation esalo bien makasi et voilà bandeko bosabone bolike bopartage bisous.